yo parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balanda Diamant Noir TV, bonjour Nabino Mbote na mokili mobimba wana wapi bozolanda biso sur Diamant Noir TV. Vous allez antenne Nabino, au côté de l'émission, au partager, au se connecter, au vendre tranquille, pour na koyoka biso na tango o tozo solola. Lelo tozana Major Ngbanda, Major Tito Ngbanda, Major Bem, Oboyebi malamu na Diamant Noir TV, tokolobela sur ba koko sonyo surtout, oyezo lega sous régime actuel et la spiritualité. Nde yango tozo solola na mokolo na lelo. Tozo ebate peuple congolais, tozo ebate, to yamba Major, tia j'aime na yo, partager vidéo, tia j'aime, pe fanda po oyo kabiso. Bonjour Major Ngbanda, bonne santé na liboso. Le sac on a maman Gisèle, Nzambe oya solo pe abomoi apambola yo libotali yo équipe na technique ba landi ban sur Diamant Noir TV tozali na bokolongono ya nzoto na lisali si ya Nzambe mokili. Merci mingi pour l'opportunité pesinga pona koka couper sa contribution na po ete mboka na biso kende oboso. Voilà, tozana mambo belé tozo sola na lelo makambo ezali penza belé tozana makambo belé to ezo ebate mboka na biso lelo ezo kende wapi. Peuple congolais azo ebate. Situation insécuritaire dans l'est ezako s'intensifier toujours négatif et aussi la vie des Congolais devient de plus en plus difficile partout en RDC. Vraiment, au quotidien, l'émission, on s'en raté le caliboso, ça j'aime et belé. Tozo sur la makambo et komi na Major Ngbanda, tolanda non be extrait to rotia pour to lobe ya makambo ngo tolanda. Jeshi la sœur de ceci. Jeshi la sœur de ceci. Kwenda Nord Kivu. Naondoka kwenda kutumbele nchi, maelfu ya watu, maelfu ya wazalendo, maelfu ya kundi la SRPCC, jeshi la William vaneza ndako ya Lutumba na vandi na ndako yo nenge mwasi avandaka na ndako ya mobali. Voilà, wana ezali makambo oyo tozoloba na Major Ngbanda tosola yango malamu. C'est vendredi na réunion ya EAC kuna na Éthiopie. En présence, il y a Félix Tshisekedi, Basengi, retrait immédiat de tous les groupes armés d'ici le 30 mars. Major Ngbanda, alors que homme orchestre Kagame, Yemokope Azalaki wana, mais Bazolo Banaye est l'autre côté. Biso tozo tout n'est pas na yo. Ozomoni na makambango ndengeni. Merci mingi maman Gisèle pour mutuna moyo. Likambo yo ezo leka na est. Toyebi ete ezali loko ezali bien planifié. Na ba bureau ya bato yo balingi ko konzabiso. Ba vendre ba bureau na bango bien climatisé. Ba élaborer ba plan na bango. Bazali na ba agent ya exécution ya plan wana. Kagame azali moko na bango Museveni na ba musu bakoti en jeu na ba uti ba pays mususu ya EAC et puis na Félix Yemoko na kanisi okoko kundola. Vous allez vous rappeler que dernièrement on a Bujumbura ba chef d'état-major général ya armée ba kei ko signer mukanda. Bon, ce qui un chef d'état-major général d'une armée signe un document, cela veut dire que le président et commandant suprême de l'armée, la PCN Ndingisa, a posé, a signé mon canamona. Alors, chef d'état-major général de l'armée à RDC, Azalaka présent, a signé P. Alors, Mukanda wana et l'obinini, chef d'état-major général de l'armée.
et l'objet pays nyonso baye wana ba force ya chaque pays ya EAC bazana portion na bango ya mabele o bazoko occuper ba déterminer ba territoire bien déterminé que Kenya a occupé forces armées ya armée kenyane ba occupé Rwanda ba territoire bien spécifique aux forces armées ba Rwanda ba occupé ba déterminer ba territoire bien spécifique et sika armée ougandaise occupé armée soudanaise ba territoire wana ba lobi que ma troupe ya M23 donc l'armée rwandaise va se retirer progressivement. Alors ce qui va se retirer ba force wana oh EAC oh ba pesi bango ba territoire spécifique wana ba koya ko occuper ba territoire wana. Une fois ba occuper et ni koloba na selon mukanda wana ba troupe ba force na biso ba force régulière loyaliste ba kokoza accès na isika wana te. Alors bazolo bakuna combien de fois bazolo ba cesser le feu nyonso eza na Luanda balaki makamba cesser le feu eza na Nairobi balaki ba cesser le feu eza na Bujumbura yango bazolo ba ko ba pesa ngo délai le 30 mars ngai na zola na wana te parce que ngai eloko zola ezoko eza important bana RDC bati yango na maele botala ba fait bo analyser ba fait Félix alobaka que alobengo na presse internationale na interview que ba force EAC soki ba ye surtout ba force kenyane ba kokota na Bunangana alobaka ningo mais force kenyane ya et côté kuna te Bunangana eza toujours en boka ya armée rwandaise mais baza wana ba force kenyane baza na go depuis baya ata lisa silioko et l'élite. Alors si le fait que chef d'état-major général ya armée nabiso Ati Moussapi a signé a ndimi que ba force wana ya ba état ya EAC ba occuper ba territoire ya mboka nabiso pona ngai ezali acte ou concrétiser la très haute trahison ya mboka nabiso parce que armée rwandaise de Kota sans que le parlement ait sa ningisa armée ougandaise de Kota il y a une violation de la constitution ba Kota ba pesa ba signer ba accord commerciaux sans que ba congéla ba to biso parlement ba autorisé alors acte au chef d'état-major général tu ko signer à ko poser et donc constituer acte à très haute trahison. Par conséquent, il faut pas tirer par conséquence, il faut pas kanga Félix. Basa misae, très haute trahison. Même si c'est l'état-major général, normalement, c'est l'armée qui se parce que ce qui parlement, Basambi si était pendant la très haute trahison, alors, armée, il ne faut pas kanga bateau. Félix, pas kanga peine si l'état-major général, armée, Basambi Sabango, parce qu'ils ont trahi le pays. Mais tant que Major Ngwanda, tant bazo senga retrait, il y a des groupes armés, tant balo M23 pas en 4 il y a des groupes armés. M23 zawana. Yemoko l'homme orchestre Kagame azakiona. Mais pourquoi balo balubi na l'autre côté, bazo be l'autre côté, bazo baka ba se retirer. Pourquoi balo ba na yemoko ninga zana l'autre côté? Maman Gisèle senga bo ignorer, c'est-à-dire que na carte zo le kasikoyo, bo focaliser, bo se focaliser sur Gagamete. Bo se focaliser sur Félix. Félix, il est dans la fungola, il est à jouer rôle na hi. OK. Comment yo ozo maman Gisèle, yo za mokozi mboka. Yo lingi o défendre mboka. Yo lingi protéger peuple. Yo lingi protéger territoire. Comment yo accepter au tinda chef d'état-major général armée na yo a qu'elle ko signer document yo ko autoriser ba force, ya ba ennemi na biso parce que ba force a EAC1 ils allaient constituer na force ennemie o basi babundisa biso déjà Burundi ya sabundisa biso ou Rwanda Uganda basi babundisa biso bato baye ba force ya Kenya ya Sud Soudan nyonso baye wana baye pona biso te
bayende ezali fort. Maman je laisse que du point de vue tactique, M23, donc armée rwandaise dobenga M23, ils ont consulté force ya la liboso, ils ont occupé le territoire, siko EAC yé ko consolider la position wana. Ba yete po ba ete biso. Parce que la signature de ces documents, de ces communicants, ils ont autorisé la troupe wana. Ya EAC va occuper un territoire spécifique sans permettre aux troupes loyalistes et à Bisso accès pour maman je disais Mboka Kei. C'est-à-dire qu'ils ont il y a très haute trahison. Il faut Félix Akangama. Basambi ça il y a un chef d'état-major général. Avant que chef d'état-major général Zongaïa Kangaïa Félix parce qu'il y a constaté acte wana il a signé. Ceux qui déjà m'ont causé en Mboka a autorisé chez l'état-major général à signer document d'Ingoana. C'est très grave. Mbokango et combien bango ya EAC. Non. Et Sengali armé, donc ceux qui parlent à agir, bah interpeller pour Bassambisaye pendant acte très haute trahison. Alors armé à la situation à Maboko à récupérer. Parce que sinon t'aimes, bangonde bah toi armé, bangonde va subir les conséquences à vous. Moi je disais, ceux qui va agir les lotés. Bangonde bakoma bakoluka bango liboso bakoluka ba civil il faut pas se débarrasser la bango liboso pour pas contrôler Mboka. Alors ceux qui va agir bon alors ils seront des victimes. Ma première victime est la bango. Donc l'acte il y a très haute trahison ils allaient consommer en signant ces documents là où ils ont autorisé ma troupe EAC va occuper un territoire spécifique. La division batu bakuke na YouTube à mon ezali bala na communiqué wana osama na Bujumbura malobe pa normal disait makambo zo beza motu yango tozolanda tozoyoka malamu tozokende ti lelo tolobi peuple congolais et le gouvernement toyebi que toza infiltré jusqu'aux dents biso nyonso tout toyebi yango surtout dans l'armée ndenge kaka yo moko po lobi Major Ngbanda. Mais pourquoi ti lelo l'état congolais aza ko identifier batu wana te pona ko kanga bango nyonso tu wana? Pourquoi? Parce que azo kamba RDC ye azali pion aza ko exécuter plan ya bateau balingi Mboka ko manyamunya bateau azo kasana tike Félix azo sala erreur. Non, mais ce sont des choses, des actions réfléchies, bien étudiées et aïbelo azo sala. Il y a un qui a sur les gars qui a focalisé sur le Gagame. Gagame Azali, on dit bateau, bazoko konza Félix, on peut bazo konza Gagame, bazo konza Museveni. Moto na na rôle à jouer dans cette affaire. Il y a un peuple congolais, congolais, c'est un téléma. Téléma va s'opposer à action pour être force wana c'est pas qu'il y a force étrangère bazong et pas na bango comme ça bateau bazolinga bazao koza ko négocier na peuple congolais ou alors armée à la situation armée atumba ba accord surtout wana au peuple à sengi angote atumba constitution Mboka banda à zéro. Je crois que c'est ça. Donc bozoluka moto mususu ailleurs non les Baloba Kabisona Moussa Soda, expression dans le banc déjà. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ça se justifie. À niveau, merci Major Ngbanda. Toza toujours elongona yo tozali na ba sujet et belé ndenge tobaki tozo bana kati ya Diamant Noir TV bande ko bazolanda biso vraiment na bokebi nyonso to. Toutaki na makambo musu toza nango toutaki na affaire Koffi Olomide. Et lelo tolamuki lisusu ekomi lisusu na famille artiste na biso toyebi Papa Lutumba Simaro pe a son âme lelo atika biso bana na ye bateki lopango balanja Diamant Noir TV bote ba j'aime belé bote ba j'aime ko s'il vous plaît to baraki ava to tuna mutu na bote la biso ka ba j'aime bote ba j'aime apamba to senga abino vraiment ba j'aime pardon s'il vous plaît. Na lobi la bino na pardonna s'il vous plaît, bah j'aime kaka o bolinga biso na o bolinga biso te bolinga émission
otika j'aime na yo j'aime apamba tozana major ça j'aime boza ebele vraiment bolanda biso ba j'aime eza problème bolika munini botila biso ba j'aime ezosenga ba j'aime bemission tozosala so ba j'aime ezate ezozalela biso passe ezosenga biso ba j'aime na bino émission po ezala protéger yango tosenga bino bozomona ke tokati question po toyebisa bino ke botila biso ba j'aime merci banaki na bi major Ngwanda za très très sage et point intelligent oui ça c'est vrai ba mama ba kota nano ba mama boya bokota ebele mama Christine Ngwanda kota ovanda mama Gisèle moi c'est ya docteur Mupapa kota ofanda oyoka émission ba mama kelani bokota nano ba mama bokota pour motuno na lina tuna ba papa ba mama bokota bino surtout boya wana ebele po na tuna raili si bisa ndeko ba partager vidéo bokota nano to solola na tuna major boyoka bino ba mama tokutaki na liga affaire ya Koffi Olomide komi lisusu likambo ya artiste na biso nde tolobi papa Simaro Lutumba oyo lelo atika biso pe ya sonam esika owapi bana na ye bateki lopango esika deuxième femme ya papa Lutumba Simaro azalaki kofanda aleli ke atikali na balabala eza makambo ya pasi et un de ses enfants azali contre bana oyo bateki lopango donc bango nyonso to baza d'accord te bamsu baboy bamsu bandi donc tension eza makasi et la dame azolela tolanda extrait oyo bongo major Ngwanda topesa yo maloba ndako nazovanda eza ndako ya Lutumba navandi na ndako oyo ndenge mwasi avandaka na ndako ya mobali na ye bana Lutumba baza bana na ngai baza bana binemi na ngai te navandi awa ti Lutumba kufi atikaki maloba mwasi na ngai akokufa awa na lopango oyo bana na ngai bokokunda ye mpo ngai leta akundi ngai bino bokotikala kokunda mwasi na ngai oyo akozwa loso aye kotikela mwasi na ngai oyo akozwa lipa aye kotikela mwasi na ngai maloba wana atikaki yango na Marie Pauline na hôpital epai azalaki Marie Pauline ayaki na maloba wana aye koyebisa na miso ya batémoin bazali mama oyo avandi wana aza témoin ya maloba wana bapasteur mpe baza batémoin ya maloba wana grand frère na ngai ayaki na kora Simaro azalaki koyoka makambo nini kolekana après mort ya Simaro mais lokola Marie Pauline abimisaki maloba wana grand frère na ngai azongaki na kimia kaka lelo le même Marie Pauline oyo abalukeli nga mama na ye aza enemi na nga te Marie Pauline azali mwana ya papa Simaro ya mibale aza mpe mwana na ngai mpo aza mwana ya mobali na ngai aza mwana na ngai aza enemi na ngai te mwana na ngai namoni kokola na bango nyonso ndenge bazokola lelo Marie Pauline azotangisa nga ma ya miso me na maloba lobaki achange maloba major Ngwanda biso tokotuna kaka nini okoki koloba na likambo ya boyi bandeko bazolanda yo maloba epana merci mingi mama Gisèle mpona moto na mona bon Marie Pauline landi azali mwana ya Simaro na koloba na ye que a se rappeler na kati ya liloba ya Nzambe Jacob avant kufa alobaka na mwana na ye Joseph ke a garantir ya la parce que ya kufi akotika mikoa na ete na Égypte Joseph asalaka yango Joseph pe tango akufaki aloba pete batika mikoa na ye kuna na Égypte te bana Israël ba évacuer yango bakendeki nango a se rappeler na ba dernière parole ya papa na ye ezate que le cas papa azaki na bomoi atosi mais sima liwa akomi ko désobéir na papa na ye au contraire Seigneur a exécuté la dernière volonté ya papa na ye apparemment ndenge na landi mama na zoloba aza na respect na bana ya Simaro conseil na kopesa eza simple confusion ekokaki kozala éviter soki ntango kulutu Simaro azalaki na bomoi asalaki bamikanda biloko nyonso ezali clair établi moto na moto ayeba eloko na ye alors na bandeko oyo baza bamusicien baza na basi ebele esengeli bozala baresponsable dans le sens que ntango oza na bomoi moto na moto ayeba
azala na accès à documents oyo eza na kombo na ye. Il faut éviter la confusion. Bato masusu bazali toyebi na mboko tozali okomona asali testament na ye akotika pa avocat na ye mwana boya kozana loko boye mwana bakozana oyo akozana boye akozana boye to ba mususu pendant que bana bazana bomo moto na moto ayebi ke oyo eza ndako ya mama ndako oyo eza ya boye ndako ya boye mikanda esami na kombo ya moto moko na moko oyo soko oyo lelo ozali te problème ezala te confusion esalama te. Donc conseil na kopesa soki yo oza mwasi ya mibale bapesi yo babi yo mutu ko eza ya yo zala sur document ezali na kombo na yo. Soki babi yo no vana na ndako eza ya yo zala sur mikanda ya ndako eza na kombo na yo landela yango zwa mikanda bomba yango esiko ko bomba po ete moto muso ya ko zwa yango te. C'est très très important parce que lelo mokilo tozo kende il faut tout ezala sur document ezala nyonso ezala documenté po ete lelo ata okepa bazuzi yoza toujours na kolonga. C'est très important conseil na kopesa yango wana. Kasi ndeko alobi papa Lutumba nde esengelaki abongisa mikanda pour chaque de ces femmes po iso kapesa mwasi na mwasi mukanda na ye ka ndenge major ozoloba nde lelo tokomi na problème ote. Mais pourquoi yalobaki ke bino nde bana botika kokipe ye soki ngana za te timu kwa kufa donc c'est que ye moka ayebi je moka lekaki wana omoni mama ba na eta mulai mama je olobilo ko moko na ke zake bana baso te baza d'accord moko aza d'accord te oui ngai na zana o aza d'accord te ngai na zana ye et je crois que o aza d'accord na bango te ya aza grandement béni aza grandement béni parce que azola na ba dernier parole à papa na ye ba mosu ba se rebeller contre papa na bango particulièrement Pauline bazolo bawana mais ye motao qui message donc elle doit être influencée par quelqu'un d'autre il faut changer il faut yenda un message et faut dire sa maman a garder ba kosa été bateau bazo ko influencer bazo induire à la victime ya malédiction. Donc azonga na message na ninga azwaki soki papa ne ayebisa ki yango papa a la confiance na respect na ye. Comment akoko décevoir akoko sala akoko poser acte on a changé. Mais major bana baza ebele na ebinga na ebi mona papa Lutumba moko oto sola malamu civil Lutumba na pesi mbota passant mais na bibana baza ebele bango nyonso bazana pona nini papa kasi po tozolo balikamba papa ebele bazosa makamande ngwana pourquoi pas fandisaka batu nyonso tuna tangu wana tangu yena na kufaki te po tokoma na situation tokomi nango lelo te pona nini te alobai kapa mwana moko ke yo mutu ta lelo so na zate pourquoi pas alobai na bango nyonso te côté wana nde tozolinga to comprendre. Bon, ça dit que yango on a pesi conseil tout à l'heure que non seulement kurutu na biso Lutumba na ba musicien so batikali bato baza ba position baza na basi mingi ba pena bana passer par là il faut tant baza na bomoi basa la de sorte que moto na moto ayeba héritage na ye bazira te que songolo pakala kufinde bato bazoko bundas liko abiloko non tant baza na bomoi il faut moto na moto ayeba que songolo pakala kozana ndako boy songolo pakala kozana loko boy songolo pakala et puis azui mukana na ye na kombo na ye. Comme ça confusion et kozala éviter. Mais tant que bazotika batoka ndenge wana ekosi matena zolo ba pona cas spécifique awa bon azali sur un bon moïté mais asalaki bon yango na zolo ba à partir de ce qu'il avait fait avant sa mort et sengeli bana baye ba respecter dernière volonté à papa na bango bango il faut pas se protéger ba éviter pour pas si le papa a coufi c'est fini non ya lobaki wana oui yango ne ko sala makaka donc ceux qui va désobéir ba coufi ba conséquences nango alors ceux ba ba éviter ba conséquences ba tika volonté à papa na bango et salam ba za influencer na bato ba société ba za na bon sens ba ikaza mama ya mwasi ya papa na bango mibale azaki na ndako wana
quel est le profil que nous avons teka? Il faut s'appeler, il faut s'appeler bana bazana mitema ya mabe. Au pesa ya mabe pesa ne ba ko sa bana bazana na bon sens ba ko sa la mote. Major côté nanga nazoleka na question msumi na temi na momuke. Côté na tango bibana baza mitema mabe. Mais biso tozolinga na papa na bana nani a bebisi makasi. Non, papa ça l'erreur. Papa, d'accord, papa ça l'erreur. Ya mwana na insister na autour ba que papa tango bazana bon moy. Na lobi seulement na été ya ko kabiso azo kabiso te. Na so ba bazana bon moy. Papa batikali baza ebele na yo mope. Il faut ça papa. Bazana bo basala. Donc papa il a fallu le kulutu mais il fallait bazana bon moy. Il a fallu ayebisa asala ba mikanda nyonso na kombo ya mama wana atika ngo bana pe ba yebi. Bon asali yango te. Maintenant avant liwana atiki message. Ce qui est à solo. Ce qui est à sortir un message il faut pas respecter. Non seulement ça, même état attiré qui message était. Bana wana ba yeba yike papa na bango azai ko bana ndako na mama wana. Bon sens ezo senga ke batika ndako na mama wana bana na kati. Qui a kokufa. Mais pourquoi on ne côté quand pendant que ça vivant. Ya wana obi ko na mitema mabe. Non, ngai na zo mona ezali ne bato basu se ba do pousser. Balandango très bien. Nani azo ko influencer bana. Ah, donc c'est que ça na main noire, ça na sima. Mais eza sima. Parce que o azu message na landi maman na lobby. Moi non ani bala ya pesi sango. Le même moi a changé. Alors il y a quelque chose qui est arrivé pour il faut changer avinae. Mais azo ebate que yenda ko la victime. Yenda ko la victime. Batika biloko mokili omoni mama Gisèle ouais bien biloko bato babosana yango babosana ke bato babota makamutakala pe bato makamutakala eloko tobusa eloko mokili non mais pourquoi ko wela biloko mokili tika biloko moye sika papa na zala ki tika ngo mama wana za wana tia kokufa alors batika biloko na parce que ce qui moto ayebi que bato babota makamutakala pe bazo akende ke mutakala. Alors, ici, je crois que bateau va changer l'idée de caméra bien matériel. Merci na bombi motuna mona ngai kotuna pour le bana biso mutu akufi. Mais est-ce que maloba na ye eza maloba ki ava kufa eza na impact. Yango na inatuna. Si oh maloba ki ava kufa eza na impact. Ils ont continué impact tango continuer. Et par exemple ezali ebele na kati ya lobanzambe. Oh prophète alobaki, prophète akufi. Et salamika exactement dans lobby. Donc, ezali ndenge wana mama Gisèle. Ezali parce que akufi to changer. Non. Bon ça lelo connaît mon tolobaki avant kufa. Ah bande ko na biso na bandi ba yoki yango ya baki bana ba bien moye ko kiko mama na liwa. Ah d'accord. To yeba kite meto zuite ba te be bande ko bele bazana banda ko bazui yango ba comprendre na bato ba welara. Ce que l'on muta kufi biso tozwa major to continuer toujours na makambo na tozoloba depuis un bout de temps batu ya UDPS lelo bazo se tirer na cardinal ambongo balobi même que aza na bana na yepe donc cardinal pe aza na bana na wana selon batu ya UDPS biso tozo tuna kaka motuna po tozo kene toujours na côté ya makambo ya bana ba mabala tout ça biso to retourna yo oyebisa biso lelo. Pona nini basali misusu baza na bana misusu bakoki kozala na bana te toyeba. Merci mingi mama Gisèle na motuna moyo. Nako préféré na pesa bandakisa na kati ya lobanzambe. OK. Tozo landa lelo pena tozo yoka bia bandiko kota ebele bafanda na bravo. Donc nako ndakisa liboso nako pesa avant na répondre à motuna mona ndakisa liboso nako pesa ezali ya homme de Dieu bato mingi bayeba comment na Moïse. Ouais. Oyo nzambe atina pa ke no bimisa bana Israël. Moïse l'homme de Dieu azaki na bana. Donc na Exode chapitre 18. Donc comment on a Jétro azaki sacrificateur ya Madian. Azalaki bokilo ya Moïse. Tango Moïse akimaka na Égypte, ake akomi na Madian, manja azaki moko ya mwana ya Abraham.
tant akomi kuna akepa na ye yazaki vrai sacrificateur authentique. Oui. Aye kobala mwana ya Jétro. Alors le banzambe bien que tango ye Jétro ayoki nyon maso ma nzambe asali en faveur de Moïse na Israël peuple nae. Ayoki commandé à bimisi bango na Égypte. Verset 2, il y a Exode 18 et le Bible. Jétro bokulu à Moïse akamati Sephora. Moi si il y a Moïse. Oh Moïse a ça pas. Moïse a qui marié, est-ce que tant Moïse a balaki à cause sur l'ensemble un grand, je ne sais même pas si Léon a mon kilo à part Jésus-Christ, il y a un homme qui peut se comparer à Moïse. Mais Moïse était marié. Dans verset 3. Jétro akamati banami balé à Sephora. Moko komonezaki Gershon pour être Moïse alobi na vandi na mboka ya bapaya. O mosusu komone Eliezer pour être alobi Nzambe ya tata na ngai asalisi ngai a délivrer ngai na maboko ya nani ya Pharaon. Jétro verset 5 bokule à Moïse na bana ya ye na bana na mwasi ya Moïse ba ye na désert esika ye Moïse azalaki na ngomba ya Nzambe. Verset 6 alobi na Moïse ngai bokilo na yo Jétro na ye pa na yo na mwasi na yo na bana no mibale. Tomoni ya mama Jésus na kati ya banzambe Moïse, l'homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Aïe donc à croire ensemble à séparer maïen habité mibale bana Israël baleki. Ah qui marié. Ici, dans une parenthèse, je ne sais pas ce que nous avons fait, mais nous avons parce que nous avons une idée à mariage à Bota. Nous avons une idée à Adam Zaki et Moko. Nous avons une idée à Adam Zaki et Moko. Nous avons une idée à Eva. Tant que Eva, nous avons bénir, nous avons se multiplier. Donc, même après Sephora, Moïse a dit que moi, c'est mon sus. Tu éviter ceux qui m'ont dit qu'ils sont négés. Bon, on a des détails, mais Moïse a kamata sus, moi, c'est mon sus éthiopienne. Le dans Nombre chapitre 12, Nombre 12, verset 1. Marie Anna Aaron, balobaki contre Moïse au sujet à moi si éthiopienne. Oh, Azwaki. Pour y Moïse Azwaki, moi si éthiopien. Bon, Moïse, Marie, Aaron, on parle sur le prophète. Bon, le bazar dans Nombre 12, verset 1 que Aaron, le cas chaque fois Zaka Bandeko, Bandeko va toujours contre moi si y a Bandeko. C'est ce qui se passe ici. Moïse a dit moi si l'éthiopien. Aaron, donc, c'est pour dire tout simplement que Moïse était marié. Alors, on a pris cet exemple à Moïse. Mais oui, on a pris exemple à moi si je ne suis pas là qui prophétesse. Mais, Azaki peut marier. Déborah. Bateau battant la Bible avec Déborah. Azaka prophétesse. Azaka juge dans Israël. Le banzam bezo ba que abalaka. Ce qui toque na juge chapitre 4. Juge 4 verset 4 et 5. Natang wana Déborah prophétesse, moi siya lapidor. Azala qui juge dans Israël. Le banzam bezo e bisabiso kombo ya mobali na lapidor. Donc Déborah azaki prophétesse, mais azaki marié. Moïse azaki l'homme de Dieu. Azaki marié. Dans verset 5, il y a Juge 4, il dit que Déborah a siégé na palmé de Déborah. Ils ont Raman à Bethel. Nangomba à Ephraim. Et Bana à Israël, Bazako Mata et Panae, pour que Bazala juger. Azala qui juge en Israël.
vous vous rappellerez que Nzambe ou akela likolo na sia biloko biso tanga bimisi bana Israël sous la direction de Moïse. Nzambe azaki roi spirituel, yendazo diriger bana Israël. Ameni bango ti na terre promise. La terre promise aza continuer ko diriger bango à travers ba juge na ba prophète. Maintenant nzila ezalaki à travers Moïse na Josué. Bon, voilà ce qui ça dans le contexte wana. Oui. Na kanisi église catholique romaine bato mingi balobaka ke Pierre, apôtre Pierre azali ndakisa to exemple ya église catholique romaine. Mais est-ce que bato bayebi ke apôtre Pierre o bazulu bwana azalaka marié? Donc la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 tokotanga verset 14 et 15. Le banzambe le Bible. Jésus accueilli nandako ya Petro, l'apôtre Pierre. Bokilo ya Petro alalaki azalaki na fièvre, azakobela, azalaki na bokono. Bokilo ya nani? Bokilo ya Pierre. Donc Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Belle-mère, il y a Petro, apôtre Pierre, azalaki kobe la fièvre. Verset 15, le banzambe, Jésus-Christ a touché le bokonae, et puis fièvre et l'omwe, il y a telemi, bokilo ya Petro, ya moi c'est à telemi, pe a servir bango. Alors, problème ya batwa IDPS. Alors, je pense que batwa IDPS sont batika ko critiquer cardinal Ambongo. Pour être le banzambe pe kisite que ba dirigeant église, tout le monde ndakisa ya Trump ya Moïse, to ya Petro. Le banzambe pe kisite que sont dirigeant to na o balate to o botate. Non, batika ko ça. Ce qui un homme ou une femme a joué qu'est-ce qu'on appelle? A joué engagement naïe. Oui. Bon, ils ont entraîné dans ça, ils sont on a ils affaire na biso. Ce mot a joué engagement naïe bon, gana gozala boto bonabo. Ils ba ma mère. Ils ont entraîné bango dans ça, ils ont biso. Mais ce mot a décidé à bota. Bon, le banzambe tout na tout tanga wa. Le banzambe pekisite mutabota. Non. Tout le monde est pas Moïse. Na Déborah, na Petro. Par exemple, Zali Bebo, la carte de banzambe, mais là jusqu'à quelques exemples par rapport à la donc bataille de paix c'est batika biloko wana. Batika bro. Bato bazo pointer nani Kardinal Ambongo Misapi. Il faut voter la vie na bango. Il faut la vie na bango parce que ce n'est pas une chose quoi bayana pour les gens pendant que va bousculer non parce que la parole de Dieu tout mutu otanga wa Moïse azaki na mwasi na basi. Moi moi ça liboso si ma bali mususu. Bon, et puis à Bota, Déborah Bala, Azaki, prophétesse, Petro Baeli, dans la parole de Dieu, on va dire que Zali est Bebo, maman Zizé, ça dépend. Batika, Bajewana, Batika, Baluka Magamusus. Malobe pas non. Déjà, ça dépend de Moutuna Moutou. Engagement na e, to veut na ya sali. Bon, ceux qui montent à sali veut na en Zambie na ils entrent en Zambie. Le problème dans la carte d'année. Ceux qui a violé, on est allé a violé. Ils ont été contre la carte, mais en ce qui concerne Bana, Toko, Bala, bon, ça a décidé là, Bimane, Atika, Abala, Abali ne peut. Mingi basi basala, Atika peut boire soutane na CP, Babara peut na bango, même chose. Ça toujours la vie, ça pour vivre. Donc, moto atala au problème na yole ko tia zolo na mamba robota etali nzambe te ko bala ko bota ko tela nzambe etali ete donc on batika batika côté wana OK ce qui cardinal ça qui veut na e entrer dans nzambe ils entrent dans nzambe ça bisote biso ko ta kuna kati comment batika congolais bazolo batue ba église parce que wana eza surtout ma église balanda Diamano TV bazana bazolanda yo bazotala bayoka biso malamu certains congolais bazolo que
ba église esengeli ba prier et puis ba maudire batu oyo bazali ba ennemi ya RDC. Biso totunaka kaka major. Est-ce que ceux qui va maudire bango ekozala na effet lelo? Merci mingi mama jana mutuna mayo. Avant de répondre à mutuna wana esengeli bana ya mboka RDC bayeba ke motuna esika azali esengeli asala manche oya kokina niveau na ye po mboka na biso ezala libéré. OK. Bao bazana armée ba continuer ko sala mission na bango na police. Bao bazana normalement bao bazana politique surtout na parlement il fallait ba joie ba action pour que mboka ezala libéré. Bao bazana na ba konzi ya mangomba bango pe bazana rona bango na ko jouer. Nalobaka toujours que to bazo diriger ba église na RDC bazana responsabilité munene liboso ya Nzambe po ete bazali ba sentinelle bango nde esengaki bateya bana ya RDC lolenge nini Nzambe to lolenge nini bana Israël basalaki po ete Nzambe asunga bango parce que bana Israël basambelaki Nzambe bien sûr mais bazwaki action pendant que bazwa action Nzambe aide bango po ete ba libérer po ete bakena s'approprier la mabele na bango po ete apesa bango elonga. Alors nakanisi bato balobi bazoloba ndenge wana tokotala makomi na makomi ekopesa biso eyano soki malédiction to prière eza na impact. Prière ezali très puissante, prière eza na impact makasi. Tokokende liboso na Proverbe chapitre 26. Proverbe 26 elobi boy. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Awa le bazin mezo lo avec malédiction sans cause. Donc et la que la moya ezana tinate yangonde et ça est comme donc la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors quel est le contraire de ça? Si la malédiction a une cause, cela veut dire que ça a effet. Oui, oui. Donc la malédiction avec cause a des faits, les amis. Alors, avant tout temps, moi, Bisca, monsieur, Batomini Bakoye, Babako se rappeler, roi Saül, le premier roi, au Bana Israël Basengaki, on a établi par le biais du prophète Samuel. Yé, tant Nzambe a rejeté Saül et Nzambe a oindre Samuel a oindre David en tant que roi, Saül a zakoluka par tout le moyen à David. A zakolanda David, mais à plusieurs fois, disons, Nzambe, je crois 2 à 3 fois, Nzambe a livré Saül à David. Mais David a lingaki koboma roi Saül te. Mais balanja diamana bayoka makambo o ebimaki na monoko ya David. Dans 1 Samuel chapitre 26 verset 17 à 19. 1 Samuel 26 17 à 19. Parce que tant David a moni Saül a lali na basura na ye et que azui a kati la mana était na mana aki pemeni kangomba azoloba. Alors Saül a reconnaître mongongo ya David pe alobi o ezali bien eza mongongo ya David mwana na ngai David ayazongisi yano ezali mongongo na ngai o roi mokozi na nga. Verset 18. Siko nani David a continué koloba na roi alobi pona nini mokonzi na nga azokolanda mosali na ye eloko nini nga asali. Et de quoi suis-je coupable? Nazali coupable na nini? Verset 19. Que le roi mokonzi na ngai ayoka maloba ya mosali na ye lelo sikoyo. Soko ezali Nzambe nde azoko excité contre ngai. Bon, que Nzambe wana agréé parfum oyo ya offrande. Kasi
Ce que les alliés bateau. Donc, ceux qui alliés bateau ne exister au roi. Alors, qu'il soit maudit devant l'Éternel. Puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'il me dise va servir des dieux étrangers. Dans le Congo, dans la RDC, bateau, basusu, bapaya, bazoya, pour bazo mabere mabiso, bazo boma ba Congolais, na ba Congolaise, bazo violé. Alors, Nzambe azamo bomité. Nzambe ya lingite ke ba piller les ressources ya mboka na biso. Ya pesa ngona ba na RDC. Mais awa David a maudit bateau wana. O bazo pousser roi contre lui. Les lois bateau pe baza ko pousser ba o bazo sala sur la RDC bazali. Donc les hommes de Dieu, les croyants nés de nouveau qui croient encore au bazo ndima Nzambe mokeli na présence et na puissance na ils peuvent le faire, ils peuvent faire la même chose. Awa David, l'homme selon le cœur de Dieu, a maudit le bateau devant l'Éternel. Pour être bazo ko benganaï. Voilà, à quel service faux Dieu. Ndenge mo bazo kimisa bateau na ndeko na biso na mboka, bisika bazali na ba village ba kende wapi. Ba kende kusala loko ni. Alors, na kolingana na lakisa na ba lanja jama na TV, ba na RDC, ba endroit monsieur na kata Biblia, esika mot malédiction na maudit donc ils a utilisé. Esika liboso la Genèse, na buka liboso la Biblia chapitre 3 verset 14. Tango zabula kenai ko kosa Ève na jardin d'Éden. Nzambe alobi na ye po ete osali ndenge wana ozali maudit entre banyama nyonso surtout les serpents. Donc les serpents étaient maudits. C'est le diable. Genèse 4 verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Awa malédiction les a pour Caïn. Caïn a bomaki ndeko na ye Abel bazaki parmi bale na elanga. Tango Caïn azoboma Abel ya Caïn sali ke Nzamba koyeba te. Ndenge moko bato bazoboma bato na RDC. Bazo kanisa ke Nzambe azomona te, Nzambe azoyeba. Parce que Nzambe a confronté Caïn. Tout le monde en voit. Donc, la même chose ça, en RDC, le vrai Dieu voit tout. Toute ta nuit est découvert devant le vrai Dieu. Bateau ban au bana, ils vont payer le prix. Parce que Caïn a des conséquences à mort. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 7. Nzambe na yo a fait retomber la malédiction sur l'ennemi. Na yo. Likola babans o bazo yina yo pe bazako nyokola yo. Donc Nzambe bazo garantir awa. C'est l'homme de Dieu Moïse qui parle dans Deutéronome 30 verset 7 que ba malédiction et que so panalikwa banguna na bana Israël. Ndenge moko na bana RDC banguna ya Congo ba homme de Dieu, les croyants peuvent croire que Oyo bango bazo sala na RDC et se multiplier au centuple. Na bombe na bango na mboka na bango. Donc, dans Deutéronome 30 verset 19. Deutéronome 30 19. Awa nazo continuer koloba pona bao bazo ndima que Nzambe akosala akoka apporter délivrance. Je ne m'adresse pas na bato bamsus o bandima te que Nzambe azali. To bandimaka te ke Nzambe akoko agi lelo. O nazolo eza pona bango te. Na ko réponse na pesa ezali pona bao bazondima ke Nzambe aza toujours ko régner. Il est toujours Dieu, il est capable de faire tout. Et là comment empêcher été. Dans Deutéronome 30 verset 19, Moïse a l'objet, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour quel but? Afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc,
bénédiction na malédiction tiama ki liboso bana Israël et que bazango na bazala choix ya kopona mais Moïse apesi bango conseil abiba pona bo moy pour que ba vivre na libota na bango bimba na Deutéronome 27 verset 12 à 15 à 17 Moïse azolo ba betango ko passer bo katisi Jordan alobi na Siméon, Lévi, Judas, Isaac, Joseph et Benjamin bokotere manangomba babengi yango charisme pona ko bénir peuple bénédiction yango non mais il faut pas ça na ngomba nini charisme verset 13 et Rouben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali bakotere manangomba bakombo nango Ebar pona ko prononcer lo konini pona ko prononcer malédiction verset 14 et puis ba Lévite bakozalo maloba pona ko loba na voix makasi na bana Israël verset 15 maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte donc moto ya kosala ekeko pa bombe na lieu secret pas kumisango moto wana za maudit et peuple va répondre amen dans verset 16 nangasi réponse ekota bana ya lutu mabala ndango bien verset 16 de Bible maudit soit celui qui méprise son père et sa mère et tout le peuple dira amen tant moi na azo boya koto ça va dernière parole ya papa à mépriser Bible zo bani aza maudit alors soko bani baza maudit te batika mama wana bana nyena ndako ne kina okufa verset 17 maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain et ça le corps bateau va se déplacer limite ya mboka mabele na biso ya RDC balongo na bazo sango sima le bazan zo bani baza maudit omani mama Gisèle ban landa Diamano TV lilo ban so nzambe a lobby si Dieu parle la question est réglée on dit maté on nzambe a lobby on ko salama il n'y a pas aucun commandé en côté ou qu'on veut changer en côté non on nzambe a lobby on ko salama alors balanda Diamano TV bako tanga pe ba verset monsieur komami na Deutéronome verset donc chapitre 27 de 18 à 26 bango ko bako tanga nanda exemple monsieur na moni ya Genèse chapitre 9 verset 24 et 25 ala etali Noé tanga na muki na vena ya melaki wana Noé ayoki mai mwana ne asuka salaki na verset 5 alobi nini maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères azala muumbu ya baumbu ya bandeko naye Noé a maudit mwana naye et salamate et salamon Deutéronome 28 na kosenga na balanja Diamano te batanga Deutéronome 28 na ndako mais na kotanga verset 15 na 16 verset 15 le Bible soko otosi mongongo ya nzambe te nzambe no te mongongo ya nzambe zali toyebi ke nzambe za elimu nzambe za esprit okomona ete okoko toucher ete oko sentir ete goûter ete nzambe za esprit a révélé volonté na sous forme de mots la Bible le loko tanga ngo e ba mokano moye donc mongongo ne yango wana donc verset 15 Deutéronome 28 de lobi soko otosi mongongo ya nzambe na yo te soko obombi pe osaleli mibeko miayete nyonso oyo nazo komelo lelo tala ba malédiction oyo ko sopera yo yango donc malédiction ezali ezo na mutu nyonso azo violer mukano wa nzambe le bien verset 16 soko ozali maudit na kati ya ville okozala maudit na kati ya bilanga okozala maudit na arrivé na yo pe na départ na yo non ba ezali ebele na kati wana mais c'est que la clé eza moto ya tosa mukano ya nzambe bato bazo pour bato na est bazo tosa mukano ya nzambe te bazo violer parole de Dieu bazo pour ba innocent parce que congolais moko te alongwe na mboka na ke ko pied pays mususu congolais za na mboka na ye
richesse ya mboka oyo kitage na mboka nzambe na pesi ye. Alors moto mosusu aye po ayiba yango aboma congolais. Donc soki ba modire moto wana ekoza na effet. Na kolakisa exemple moko na kati ya Liloba Nzambe to mibale. Exemple liboso na ko partager na balandi ya Diamant Noir TV. Ezali exemple ya prophète Élisée. Prophète Élisée a maudire ba jeune garçon au baza au sekai. Toké na 2 rois balandi ya Diamant Noir TV bako comme référence wana. 2 rois chapitre 2. 2 rois 2 versets 23 et 24. Élisée a mataki azoke na Bethel. Lokola azali ko kende kuna des petits garçons, petits garçons, bana mibali, bimi na ville, bandi ko sekai. Bazolo banae mata moto alibandi. Mata moto alibandi. Bana bagarçon, c'est l'homme de Dieu. La réaction, il y a Élisée. Très bien. Et ça, c'est l'homme de Dieu. Un prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Réaction naïve. Verset 24. Élisée, il se retourna à Balou qui prend la bango et il les maudit au nom de l'Éternel. David, tant que tout à l'heure, il a maudit ces hommes-là qui excitaient les rois. Il les avait maudits devant l'Éternel. Awa, Élisée, a maudit ma garçon au nom de l'Éternel. Alors, tant qu'on a maudit, qu'est-ce qui est arrivé? Réponse de la version, verset 24. Alors, 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ours mi balé bimina zamba. Et bomi tout combine na mi balé la banane 42 de ses enfants. Le banzam revenu, le banzam avec Élisée a laquelle qui banane mabe, tant à laquelle bango mabe immédiatement ours bini et déchiré bango 42 à bango. Donc Eza na effet ba congolais bazana droit. Bato bazo bazana raison. Ba congolais bazana droit. Il y a comme dire bato banso bazo ba congolais injustement. Bazana droit. Il y a comme dire bazo ko piller mboka na biso sans accord na biso. Bazo ninga ba balkaniser mboka. Donc, est-ce possible à ça lango, est-ce disponible? Bazana torte. Na si na lobby moi mingi na mutuna moyo wana na ngasi nazoki sima na na mama Gisèle. Merci Major. Bato bazolanda biso tolinga totuna mingi te poto yoka oyo yozali kopesa biso ya motuya yango toli kotuna. Opesi biso ba exemple, oui quelques exemples. Mais biso tozolinga toloba boye. Okoki kopesa biso lisusu exemple sur la parole de Dieu concernant une malédiction qui a eu des faits sur des gens, sur les gens, pardon. En tout cas, merci Maman Gisèle na mutuna mona. Ils très important to la kisango la kati ya Liloba Nzambe pour oui balanda Diamant Noir ba mona yango ikozala kitoko mingi. Po tozolanda yo tozolanda bandeko bazana biso elongo ba question na bino bozo koma nyonso tu tokotuna yango pe ya Major Ngbanda nazomona bino na ba commentaire tokotuna papi gen mbote na yo tokotuna bino tokotuna yango penza bozala wana bino nyonso tu zina gode makulusu topesi bino mbote bandeko ya Suisse bokota wana bokota déjà bozala wana tokotuna ba question na bino Railis partager vidéo partager biso bandeko baya po maka Major alobina o atindeli pe azotinda lobina bana ya lutumba bayoka yango parce que mama wana nde tomoni ndeko komiki azwi kaka azwi mbongo muke tokotuna bobanga te tokotuna tosisa no makambo oyo oyo totuni Major Ngwanda soki akoki kopesa biso exemple na kati ya Bible kaka concernant malédiction oyo ezalaki na effet likolo na bato po ndenge bolobi na ye ba malédiction asa bato na église basambelaka bato basambela po bamodire bato bazonyokola peuple congolais. Major azo expliquer biso za émission mo kitoko partager vidéo fanda na boke binyoso landara biso ndenge Major azo pesa biso quelques exemples tozo yoka yo Major elongo na yo tozali.
Merci, Maman Gisèle, pour la maloba. Donc, mon exemple, il y a malédiction, ils ont qui prononcé dans Moto Babengi Jotan. Jotan Azaki, le jeune fils, moi, donc, il y a Gédéon. Ah. Donc, bateau Bayebi, Gédéon Azaki, Moto Avandi, Azo Yoka, Ayebi, Azo Lubananza, mais toujours Kakino, Yo Salabo, Salabo, la Batata, la Bisso, mais tant que bateau, la Bisso passe. Nzambe ayoka ki atindi anjelu ayemseka yo Gédéon yo na ko délivrer bana Israël. A ça délivrance c'est salami. To kene na buku ya Juge chapitre 8. Na Juge chapitre 8 versets 22 et 23. Bana Israël balobi na Gédéon bo dominer likona biso yo mwana na yo pe mwana ya mwana na yo. Pour être délivré biso na maboko ya Madian. Verset 23. Réponse à Gédéon Zakini. Gédéon azongisi bango yano. Ngai na ko dominer liko na binote. Bana na ngai pe ba ko dominer liko na binote. Nza ezali nzambe nde ako dominer sur bino. Voilà message na biso ya wana. Message na ngai na bana RDC na balanja Jamano TV ezali totika nzambe mokeli a réuni a dominer sur biso. Pas dominer sur mboka na biso et cause un avantage na biso parce que to komona watango Gédéon a conféré na nzambe a délivré bana Israël bazaki na kimia pendant 40 ans na Juge toloka na chapitre 8 wana verset 28 à 32 Madian azaki humilié liboso bana Israël akoyo to masu mutu na ici Mboka Israël na kimia pendant 40 ans. Durant la vie anani ya Gédéon. Gédéon mwana Joas azongi avani na ndako na ye. Verset 30. Gédéon azaki na bana 70. Wow. Po ete azaki na basi ebele. Koleka kutu ya misé congolais. Voilà. Donc 70. Tuku sambo azaki na bango. 70 na le ba belge. Bana ebele. Oui. Verset 31. Likambo na emoko. O azaki na Sechem. Abotela ki e mwana moko ya mobali. Pe apesi mwana na kombo Abimelech. Bon retenir très bien kombo wana. Abimelech. Azaki mwana oyo Gédéon abotaki na likambo na ye yoko. Na mboka Sechem. Verset 32, Gédéon, mwana Josas a koufi après une heureuse vieillesse. Akundamaki na sépulcre ya Joas, tata nae, na Ofra, où ils appartenaient à la famille ya Abiezer. Donc, qu'est-ce qu'on a Juge, chapitre 9, verset 1 et 2. Abimelech, Abimelech, mwana oyo Gédéon, abotaki na concubine nae, na Sichem, Mwana ye sikoyo yes akei na Sichem et pas banako na ye alobi na bango bo alobi na bango banso verset 2 nazo bonde la bino boloba na mato ya ba habitant ya Sichem est-ce que zali malamu 70 bato tuku sambu ba diriger bino banso ba bana Gédéon ba dominer le kona bino to motoka ka moka a dominer le kona bino bobo c'est la te na za mukwa na bino pe mosubi na bino o za complot aka alobi aka pa banoko na ye aka koto alobi c'est ça alobi bon ça va banoko bayoki na verset oka siko makambo ya kosala Abimelech Juge 9 verset 5 Abimelech a na ndako ya tata na ye na Ofra na ndako ya Gédéon abomi bandekone banso bana Gédéon 70 hommes abomi bam sur une même pierre et il n'échappe pas que Jotan Kagande le plus jeune et à moi Gédéon yende abomamaki il s'est caché donc Abimelech a abomi 70 donc famille obimba abomi bandekone aka moko esukwana ye ami abomamaki verset 6 bato ya Sichem na ndako ya Milo basangani baye
va proclamer Abimelech roi. Alors, verset 7, le Bible. Jotam en fit informer. Jotam wa kimakiwana. Jeune azaki informé. Yesikoyo akeko amati na ngomba charisme. Rappelez-vous tout à l'heure bana Israël musu ba keneki na ngomba na charisme pour ba bénir bana Israël. Sikoyo mona oyo amati kuna. Sikoyo tango amati oka eloko ya akoloba na bana mongo makasi. Alobi, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Nzambe pe ayo kabino. Na Juge 9, verset 16 et 21. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Bino, est-ce que vous savez mon malam? Abimelech, ya bomi bandeko nanga botier pour proclamer roi. Est-ce avez-vous eu de la bienveillance pour Gédéon et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Est-ce que le coup Boussali, Boutali, Lolengeni, yes, Gédéon a servi Bino? Et Bino, Botelemi contre Ndakwa Tatananga. Bomi Bananae. 70 hommes, Likoloya, Libanga Lioko. Et puis, vous proclamez Abimelech le roi. Moi, il y a Moussali, il y a papa, donc il y a Gédéon, poète Azan de Bonabino, verset 19. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, qu'en ce jour, vous avez agi envers Gédéon et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Donc, que yé Abimelech azala esengona bino pe bino ko zala esengona e ce qui peut le loko asali oyo ezala ndenge longo bani. Verset 20. Sinon qu'un feu moto ebimana kota Abimelech est dévoré bato ya Sichem nandako ya Milo et que moto ebimape nandako ya na ebima kota habitant ya Sichem nandako ya Milo est dévoré Abimelech. Et donc malédiction to senga ngona bato ba yokani ba yepo ba potro biso mboka ba force wana ya AIC wana moto ego bima entre bango moko ba moto ebime pa bo ba panzala bango na bango ba panzala bango na bango entre bango ba beta na masasi entre bango na bango peuple congolais te biso to zali épargné. Alors tango Jotam alobi nengo wana lilobanza alobi que a se retirer pe akamati akimi Akei Naber, Atikari Mosika Nandekone Abimelech. Alors, au Komona na verset Landi, Bokomona est que conséquence est yaki. Parce que na Juge 9, verset 22 et 23, Abimelech a dominé qui 3 ans à Israël. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le verset 23? Que Nzambe a tindi Elimu Yamabe. Donc, Nzambe a permettre que l'esprit Yamabe. Et quand entre Abimelech et Nabana Sichem, Naba habitant à Sichem, ba commis infidèle, ba tout ça sur Abimelech. Dans le verset 24, pourquoi nous avons ça qui a mon pote violence au yé Abimelech, à ça qui contre Bana, il y a Gédéon, n'a makira na bamba, makira à Sopaki, et retombé sur yé. Puis est retombé sur Batoya Sichem. Oh ba edaki yé à Bana ya Gédéon. Alors, dans le verset 25, il m'a dit que Bana Sichem va placer en embuscade contre lui. Mais, Juge chapitre 9, du verset 26 à 39. Juge 9, verset 26 à 39, beaucoup de temps on en a. Maintenant, il y a verset 45 à 47. Babi Abimelech a attaqué ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait, à Bomi Bango. Puis a rasé ville. Verset 46. La nouvelle wana ba habitant ya tour à Sichem ba kei na forteresse. Andako ya Nzambe na bango, comment Nzambe na bango, comment est péri. Alors verset 47, ba averti Abimelech que ba habitant ya tour ya Sichem
va se rassembler pour la 4. Alors, on a verset 48. Alors, Abimelech a mati, Ngomba, na peuple bazaki nae, yé à Kati, branchement en zété, à Tombera Matia, on a dit Pekaliaye, à Ebsipe na bateau, au bazaki nae, bon, mon on a sali, bon, ça s'appelle le Rengemoko. Alors, on peut Kati, ba branche, ba Landi, Abimelech, ba Ti, ba branche contre la forteresse, ba Tumbi Ango. Donc, bateau banque, on va dire Kati, ba Koufi. Donc, Abimelech a continué pour ça, des gars. Entre Yéna Bango, conflit et Koti. Dans verset 50, Abimelech a créé la Tébé, a siégé Ango, à s'en appareil à Zuyango. Verset 51. Et dans Katikati, il y a ville, Ezaki na tour moko, il y a Makasi. Bato, ba habita, ba keko se réfugier pour la Kati, ba mibali pe basi, pe ba mi kangi, bango moko, kangi porte, ba mati na toi, il y a tout. Verset 21, Abimelech a parvenu au matati kuna na tout à attaquer Ango. C'est quoi a poussé ni pene na porte pour attirer moto. Et là on est salami. Verset 53 au Bible. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Moi si hein. Wa tindi morceau et binere et que tout et bouki non est brisé. Crâne naï, et moi aussi dans alors, dans verset 54, aussitôt, il y a Bengi Abimelech a Bengi jeune homme, ou Azek aussi Mamandou Kinaï, alobi na zoa épée na bomanga, pour te bala lobate que non moi sinde abominga. Bon, il pas bien simbeli abomi. Tango bana Israël ba mon Abimelech a koufi, ba montra que zonge pas naï. Alors, le béni dans verset 56, ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Maboya Salaki et c'est retombé sur lui à Koufi. Verset 57. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction des Jotans, fils de Gédéon. Même le bateau, il y a Edaki. Abimelech asala mbeba wana ndenge moko pe na RDC bato banso ezala bana mboka o bazo aider ba ennemi basala mbeba ba osala bango me po ba ofuta yango bango bazo kazali tike bazali épargné non bazali épargné te en aidant les ennemis de la RDC ils sont devenus les ennemis de la RDC ils vont subir le même sort hein? Donc na tout le monde a la parole de Dieu dans verset 57 que Dieu a fait retomber sur la tête Yabatwa Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Et puis, parole de Dieu, le but que malédiction, il y a Jotan et Salami, et que ça s'accomplit. Donc, ces gens, pas confirmer que Bato Bazor Makambo, Moutouna Mayo, donc ils peuvent maudire les ennemis de la RDC. Bao Bazor, pour ma bande de Konabiso, Bazaba innocent, Congolais, Congolaises. Donc, Bato Bazor, il y a un vrai Dieu, les homme de Dieu, serviteurs de Dieu, les croyants vraiment fervents, ils peuvent le faire. Ils peuvent maudire ces gens-là. Afin que Dieu, le Créateur, a fait retomber sur les ennemis de la RDC et du peuple congolais tous les mal qu'ils sont en train de faire. Tout va salir. Tout le monde a un système. On peut vivre parce que on va salir ça qui est Abimelech. Abimelech, il est à subir parce que il est à Koufaki. C'est ce que dit Galates, chapitre 6. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Et là, quand on se monte à l'ONI, il y a un monde à Kobuka. Abimelech à Koufaki, pour n'ani peut être Bomaki, 70, il y a un déconaï, il y a un Gédéon, et toi système P, Bango peut subir les conséquences. Il y a aide na Bango, na Abimelech pour être ça, Mbebo à Salakiwan. Voilà, on a encore maman Gisèle. Merci Major Ngbanda Toyoki penza mingi pona ba église ba yoka pe pona mambamboka pona bato yo bazo bundisa biso ba binemi na biso ndengolo bina isa bandeko ya Diamanoir TV a minute ke belé meto tuna quand même mo tuna tamuke bandeko ba komi belé Major Ngbanda donc nazwaka ya Railis ba question de belé Major Ngbanda donc bana ya Lutumba Simaro
basatendre na malédiction na likambo oyo basali mwasi ya papa na bango. Bazana on attend parce que bako changer, bako zongisira ngo. Parce que dernier parent quand nenge na oki maman na zoloba. Si c'est vrai que yangonde alobaki ba respecter ba dernier parole na ye. Bazongisira batika bana nda ko na tia okufa. Je crois que c'est la meilleure chose que bango bako ça conseil encore pesa bango yangwana. Biloko ya mokili bato bako tika ngo. Mais même maintenant, bateau bazar na richesse, bazar na multimilliards, ce qui a combien? Na mokili. Tant qu'on okende, maman disait. Etika. Pas même $1 bakene na ngote. Nyo se ko tika bato musuku to moni passe na ngote bazo sakana nango. Bako sakana nango na kosakana. Alors pourquoi okana na biloko mokili? Ndako. Pas na boma vandi wana. Pe papa na bino esika zo la ndako yango yango wana. Mais comment? Vous bazar respect na papa na bino. Bien que à cela qui aurait la tiki mikanate, vous respectez la dernière volonté là. C'est simple. Mais Judith alobi émission qui toko major kasi le pango déjà baté qui ba PC kaka 11200 11200 ya pamba. Nini okokyo déjà. C'était kami déjà qui. Bon, ça veut dire que bateau ba sali nyamu ba s'attendre, ba conséquence c'est ça. Mais pourquoi PC 11000? Hein? Mais na mbongo ebele wana bateki tango bazolo bana biso ki eza plus de 100 000 $. Mais comment va pesi moi c'est encore 11 000 ndenge de kwatuni 11 000 ya pamba. Donc c'est que est-ce que ça qui considérer te pour batwa ça likamba bongo ezola nini ke boyo kanisa kité major mais kana côté boyo kanisa ça veut dire que le fait que moi na moko na kati ya bana ya Simao à s'opposer à loko wana bato ba suso ba s'attendre na ba conséquences grave. C'est ça, je vais vivre. Parce que si Maro lobi kenda, moi c'est pas nanda ko boka mati boteki, ba o ba teki wana. Surtout o baza si manangwana. Ils vont vivre ça. C'est ça, ils vont pas changer ça. Maman disait pas changer en côté. Ba salim beba. Ba salim beba. Donc ils doivent s'attendre à ça parce que ils n'ont pas respecté. Tout le temps la version mon na bisona yo. Que motos ont méprisé papa nae, non maman, ça maudit. Ils ont méprisé leur père parce qu'ils étaient. Avec ces paroles, bayoki ba transmettre comme intérêt ici, ah bon ça coufi, bon tout changer. Bien on doit changer, bon vivre. Est-ce que ba prêtre bazana droit ya kobota tote pour major à lobby, Bible lobby mutu nyonso akoki kobota mais na ka ya ba prêtre. Bon, nae bagate soki na ebite so ba salaka ba veu na ebite mais nazana cousine na mogo sanga boti se bana 5 na sanga zabo ya toujours na vewe na pokwa bon sanga boti bana 5 papa razo attaquer na biyo kana okangisa yo ya bota cousine na bana 5. Non, na évité ce qui zara ba veut. Na évité. Mais là comment que ça ngiri bilo bato botika ba diamant na TV pour garder ngo. Baza bato. Loka baza bato, les autres travailleurs ils ont fonctionné quand les autres fonctionnent kawana. Ezala ba mamero ezala ba sango. Voilà, ndenge moko. Ils ont ndenge moko différence de santé. Donc comme on y a botito bali il faut tout là question yo ndenge yo osala veut to boni mais bazobota nga na uti pour exemple cuisine nga propre ça boti bana 5 na sango la. Merci Major Mbanda makambo eza mabasomo na bandi ba congolais bamo bayoki bazoyoka matoi na bango sango boti batu bana 5 donc babota na bati kopesa biso passe alors pour batu bazomema masumu nde bandeko balobaki pona cardinal mbongo bandeko bamema masumu bazoke nango bongo nzoka nde sango azali pe na droit mutu nyonso etali mama nzambe te ata devant ça motako akobota na akobala pe à moins que ata eloko moko spécial et moko ajuve moko que entre ena nzambe ko biso zabuna te. Merci bakezo makambo eleke be major mais tout ce qui ça baona eleke bele bana ya lutumba baza sous la malédiction malgré aza mwasi ya mibale major. Non, baza non na sera répondre à la question wana. Nation na yo
Congolais lingaka yeba mingi. Bon, bah, Non, tu dis dans le cas d'espèce, bah désobéir à ma dernière volonté à papa na bango. Oui. Parce que na yoki maman wana lobi, au moins na mi balé a yena sango. Yena sango na hôpital. Aye na lobi. Après a changé. Yanga na ba ça qui est conseil que non, à cause ça n'engona té. Alors donc bazo tout temps adversaire à boy donc les années qu'on mépriser papa noté maman noté. Donc ezali kama mwasi ya liboso ya mibale ya misato ya 4 c'est dans rapport noté. Eza na rapport on a. Merci Major. Na lombango kaka onde kwa tuni question eza quand même malamu siko biso na RDC. Bakulu na baleki. Molimo nini ekotela bango Major expliquer biso na. Bon, eza omoni maman Gisèle elimu to milimu mabe. Et cause après que l'on est qui m'a besoin de cananzira ils ont les cas ndesa makamte. Tout esprit a besoin d'un corps physique, d'un corps animé ou inanimé dans lequel il doit fonctionner. Et cause à la nzete, et cause à la bague, et cause à la singamoto, là, dans loketo, et cause à la boukou, et cause à la chaîne, et cause à l'orignon. Mais l'esprit qui fonctionner. Alors, ce qui monte au père, fungoli intelligence naïe, esprit peut le quotidien. Il y a des autres qui ont bateau, basala mabe. Baboma bateau, n'engé bakulu na bazo sala. Alors, bateau il faut délivrer bango. Trop, l'État a des mesures draconiennes pour être attia bango hors état de nuit. Parce que j'ai mission à l'État. Au que l'État n'avait pas à l'État ni le banzambe. Non, on convainc que l'État est. L'État, il faut des mesures, des décisions. Oh, que tu y a des bateaux, tu vas diriger à tout ça, ça va. Ok, on met ok. Mais il faut pas trouver des bateaux. Oh, bazar, balingi musala, bayebi musala. Parce que ceux qui n'ont pas continué, et lingi goloba, bateau yo, bazar ba force de l'ordre, bazar pour coopérer na bateau wana. Parce que ce penza bazana bango ensemble tem bakusiri sambi bana mbalamo. Ah. Merci Major. Ndeko Eric alobi likambo, alobi boye pona ba ve, alobi eza ba VO basala rapona mwasi akoyela o distraction. Ngape naza na frère nanga abota bana 6 na. Donc pona likambo lobaki ya basango alobi eza nde ba VO bango basala rapona mwasi akoyela yo distraction. Mais so mwasi azate papa, mukile aussi là. Bon likambo te. Question suka Major tozo ya ndeko yo bana kin balobi po bana kin balanda biso partir ya kin bataka pena ba mega bafandi bazolanda biso na sola na bango déjà bana kina lobi Major Ngwanda siko pourquoi ba église bazokoka ko maudire ba ennemi ya RDCT pourquoi et puis natangi ka deux questions ba mon muso lobi Major merci pour la malédiction siko banda lelo to sala ndenge nini donc répondre ba mi balé quand même bana na église oui na ba église na lo ba toujours na show na que ba kambia mangomba bazana rôle munena ko je baza ba sentinelle bangonde bako natangi eloko na jona biblia ngona koma buko te oui bangonde il faut pas ibisa bato voilà bino parce que bon bazo bunda bituma bazali basoda bazana front montra montagne musana ba bozo que l'église bozana mandu quitter voilà ce que vous pouvez faire bino il faut pas la que la bato bo sambela que nzamba intervenir bato wana entre bango lokwa baye ba beta na masas mais eloko ni yokoloba mais ils allaient simple ça ressemble à mon cousin ya molaité. Mais biso bana RDC to keko tout mon batuté. Yo nzambi yo pesi biso mabele. Tala ba ennemi ba ye bazo bo mabiso. Bazo bo tra biso mabele na biso. Yo o exercer jugement na dikona bango simple. OK. La force wana baza ba ye wana bango moko baza la confondu, bango moko ba beta na masa entre bango. Mais yabi pourquoi ba église ba kokate ndenge ndeko nde bandeko batuni. Ba église bazo sala baza na kanisi batoyo balandaka nalandaka pasteur nani Denis Lessé Denis Lessé alobaka abi que chef étage alobi que baza ba passer bazo bunda pona mbongo bazo pesa bango. OK. Donc cela veut dire que baza kolia mbongo yango na bazo lobate yango na pesi ko ezali tour ya bandimi tango yo ke na église bate ya okaka pesa mbongo
bayebi soka ke non mama na yo abota yo kola sango oh non comment ndoki papa na komi ndoki songolo pakala soko sali bo okene poto okobala lobi non mais likambo mboka ezokende yo te passé yo te attend kotuna ye yango likambo mboka solution zami eza pe bandime ezali pe role na bango koyebisa kotuna ba passion na bango mboka ezokende bino ezani soko azoteya makambo mboka te mais kende na église mosusu esika bazoteya ke bana mboka bo s'approprier ezaka te ke koloba nzambe ya kosala te nzambe ya kosala tango nini tango yo ndeko mwasi ndeko mobali ozozwa action ke o s'approprier mboka non nzambe ya kosalisa mais zate ko vandi o croiser maboko ozila nzambe akita akosala ngo na place non et osala mate. Merci Major Ngbanda tikeli biso ya motu tozwi déjà ya motu tikeli biso déjà mais pona ko clôturer na nyonso lobi na biso lelo tozwa nini ba kongwe bazoyoka yo pe oyebisi bango ndeni bakoki ko continuer kolanda yo malobe pana. Merci mille maman Gisèle na makambo ba EAC wana baye pona biso te ba force wana baye ne ko consolider position ya armée rwandaise représentée par M23 et acte il y a très haute trahison et allait consommer par la signature il y a Mukanda par non chef d'état-major général de l'armée a signé Mukanda ils ont autorisé ba force au baye moto na moto azwa eteni ya mabere na ye a occuper ba territoire mboka na biso et territoire wana ba force na biso ya armée congolaise ba ko kene kunate ils allaient acte à très haute trahison il faut ba tirer ba conséquences en so par masala ngote alors armée azo bakanga Félix na chef d'état-major général ba sambisa bango et puis ba tumba ba accord ya signé constitution ba tumba yango ba tout ça to banda makambasika. Alors en ce qui concerne bato bazana ba église bango banda côté ya bato bao balingi vrai nzambe que malédiction na lo sambo ezana ba impact nango simple congolais akeko yibate akeko envahir mboka mosusu te bao baye bango ba subir na ba conséquences wana ba verset ba makambo za ebelaka ta parole de Dieu bate ya bato bao balingi bala na ngai maté en français bako que dit la parole de Dieu dans YouTube que dit la parole de Dieu bao balingi maté na lingala bao que na PPVN les abréviations donc la puissance pour la vie de notre nation maté ezali pe kuna ebele bako s'abonner kuna bako so bazapela ba question bako tika pe kuna quoi répondre. Merci Nayo Major et puis merci de zuya motu ya kandende ko bana kin balobi merci Major ofungoli biso misu na makambu ya malédiction et ça lipenda esengo mingi très belle émission en tout cas merci ne bolandara merci na bino nyonso surtout balanja jamano atinde bozaki na biso ebandeliti na suka émission tokuta na bino na mbala esima à très bientôt bye bye. Sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.